famille to sepisa ba te belé to ngolongola ba congolais belé ma wana bazali banana bazana mboka vraiment les commandés qu'on a biso fiston mwana na bango batala ngo pena na mutema polele na kibonzambe Monique musalango biso to lingaki to sepelisa mitema to sekisa bat parce que c'est cassé traitant mais bat ba sepel la bango te na musalango c'est que vous pouvez continuer à Nairobi donc des fois tes filles moyen internet pour TV à pour là-bas ouais on est là aïe l'Italie comment promo TV number one de tous les sites internet Promo TV Congo Congo Promo TV Congo Promo Ozambaloki na Nyakoboya Bambola Congo Promo Find out the best activity for www.congo-promo.net. Congo Promo, le meilleur du meilleur. Mesdames et messieurs fidèles de notre site, vous comprendre qu'aujourd'hui nous sommes encore ici devant Hôtel de Ville. Et si vous avez Sangani et Belé pour nous déposer mémo pour notre dossier à Fiston, ça et ça. Et donc nous sommes là, toujours Congo Promo avec les jumeaux. Junior Dia ce promo des stars toujours à l'attaque. Donc là, avec l'autorisation des raffinés, moi je dirais que Banapoto tout Patrick Pina, les grands pétroliers, Makamo Salingayo, Nakolobate, Yaouli Likai. Donc Charlie quand tout là vraiment Banapoto. Donc tout ça devant Hôtel de Ville, soldats à Congo Promo, tout ça devant Hôtel de Ville, tu peux déposer mémo. Là vous êtes en train de voir les artistes, ils sont là. Charlie quand on a rolling à tout dans l'image, je pense qu'on se retrouve juste après. Tolik. biso premièrement tant to concevoir un scénario il faut bos années logo o ezolaksake début ali fin pesali mais bozo concevoir scénario mo o ezanango atakutu d'ailleurs na ebité tant na yaki likambo na yoka kisali passe mais somme ta coupable bokatelier pour na likambo ya sali somme ta za innocent bokatela na ndenge kaza innocent vous pouvez innocence na ye que na place bokanga ye avanda c'est pas bien c'est pas bien Wamendowe batanga komuno na mamango kotanga moni mutu mususu peut-être ceux qui alukaka yo amonaka yo te aloba ne kaka ya on a bi scénario yango ba concevoir yango bien te aba ba concevoir scénario ba yebise loba fa ba tala peso mama kalunga zali logo wana zalaki te mutu wana lobi directement tozomona ke lokuta yango wana yango yezo monana bazaki na nani bazaki na soki na mama kalunga bazaki soki pe na nani ngana zaki te ezaki déjà une semaine on a na voyage aki directement innocence na ye emonana ba kondia mboka ba pasteur bobondela pona likambo bobondela pona biso poto komi prêt à otika musalo totika po tomoni ke musalango biso tolingaki to sepelisa mitema to sekisa bat parce que c'est cassé traitant mais bat ba sepel la bango te na musalango c'est que totika tu vas ceux qui aza coupable ba juger ba le réellement qu'est-ce qui se passe mais bazo sambisa mutu ça fait 22 jours au Tkolobama mutu en prison azana bana azana mwasi donc justice na biso so bomoni ke mutu pour jusque là ce n'est pas parce que tozo côté point na aza innocent on cesse de le dire qu'aza innocent pour dossier za vide famille wana bayaka sauter akoma osamba yeka na ministère public il va violer moi na bino comment mo vanda boye sauter donc mon asko ke bomeka ki na bino lika moko boye simbite amso to ye awa sur invitation au gouverneur to mon gouverneur to yebisaye apesa biso autorisation to ke sikoyo donc prochaine étape eza mosu to ke otambola ti na ministère de la justice na yo ma beja jeudi hein na yo bo marché jeudi to ke tikuna to ke tika siko memo na biso mutu soka aza innocent bo tika yakende asa musala na ye soka to ba so aza coupable bo sambise na miso batinyo surtout bala ke no bon voilà bona bota eza approuvé que ça asala ki wana ne basala ki volokoto yebi basambisa ete pourquoi bo sambisa muté mais afandi 22 jours na makala
biso to mesana ko bouger alors somme ta fan na makala à cause de lobby bien mais moral les autres qui te bolingini ni azo AVC oh non Nio devant hôtel de ville tu as raison na bino artiste comédien nio surtout na kati ya likambo etali Fiston c'est ça. Comme on a biso kati na hôtel de ville to mon a gouverneur na biso ya ville de Kinshasa papa na biso André Kimbuta ba pesa biso quand même autorisation de sortir donc tous on a pour ça tout marcher on a pour ça marche il y a une autorisation de sortie puisque tous à un ordre na idée au biso toujours ngato sala voilà mais le problème est que les gens Fiston c'est ça to arrivé ba tangi comme on mais vie de l'un peu c'est comme si na mama pondo ozala ke déplace le côté ne sikoza ki yangwana nazolo bango na mwa nzambe ba bobote te c'est pas dit que ba kokanga te sona lokili kambo ba kokanga sona lokili kamte ba kokanga te mais naza mwa nzambe place pena début on a Charlie non vide na confirmer quelqu'un mon eza lukuta po batanga na kombo na ngai lelo na lobango peut-être bande ko botala tout ça là ngana c'est cette kokuta na suka tout ça là plébiscite mo ya moto mo kewese ki bato la sanga ba kana jour tout ça là plébiscite moto wana contact na ngebunga voiture na sala 2 semaines et demie na pompage donc autant la makona ba ko kangote na kangama na kana pale ba match makamtuna ba piaka na pale mais batanga kombo na les mêmes la fille à question bayana ba vocal na ba vocal ya Fiston na venant pas vide la bayebi avec na route ba retourna ba là ça pas vide dans la salle pas moi au coin moto ya pananga ko bosa na pananga ça me wana bandali ka si ba fana na kalunga bazomela masanga kalunga mela masanga te et puis na moment atangi kalunga yaki na Chine na yo mo siko mo na ngani eza louche très louche te lukuta tu la tango louche ya lukuta po tangi nganga na ate o tangi kalunga zate ba violon na 5 personnes sur 4 monsieur Swazat voilà là on a likambo koloba nini na ba famille o basala makambo et comme na ko bangisa ngana zolo bango na zote ya même bato viol eza mauvais viol eza mabe mais bato balingi ba profiter na sima ya viol donc bato comme ça la aventure belle na sima ya viol. Merci Liloba na bande comme ça même chose dans mité malam pina boy okoya bomuni mama mona papa mo bona voiture na mwana o memi moi responsable mo o memi mais to comme na ko banga okofuna ka balati ko ka yo mbala mo kapo balabi yo non faut landela pina makambo na ndenge ya logique souci to senga penza beaucoup plus na ba kontina biso to seplisaka ba famille to seplisaka ba tebele to ngolongolaka ba congolais belé ma wana bazali bana na mboka vraiment les commandés qu'on a biso Fiston mwana na bango batala ngo pena na motema polele na kibonzambe on a roloba premièrement on senga na nous présent Fiston ça courage naé quoi pas trop ba comédien on est de cœur avec toi en tout cas tu resala to koki pour biso to za na makoki on a te po to yebi ke na mboka o l'été zali au biso to koko senga pemé na ba konza mboka ezake non ba tirer au clair likambo parce que jusque là bo vandisi mutu esika mo ya ndenge wana oyo bo tirer na nos conclusions ma paix ça la liberté provisoire on peut pas tout apprendre bango méthode T mais au moins ils ont dérangé biso parce que la personne où azal lelo na situation wana c'est un père de famille c'est un artiste azana ba engagement ebelé donc les gars qui doivent accepter aujourd'hui ceux qui bazuzi na biso ya mboka ba lobaki que non ndeko na biso aza coupable mais jusque là bazoloba et l'autre côté nous pouvons pas accepter peine naïe ezala jusque là la rate à prison toujours qui ndengo ba 1 mois donc c'est pas possible voilà le pourquoi ba artiste ba sangani lelo na hôtel de ville to meka ko ya ko autorisation ya ko sala marche pour na to manifester mécontent na biso parce que c'est pas normal aza moto yo aza na ba responsabilité naé soki baso estimer que aza coupable basala yango na ndenge to yebi na ba bonne difforme biso surtout là na procès wana to yeba ndenge ni ezali parce que TV za radio pesa na ba réalité nango mais au moins ce qui s'est passé ba to nyonso bazo comprendre qu'est-ce qui se passe to yebi ke ba konzamboka na biso batangi baza mayele na méthode wana na yebi ke ba komeka ko chamwa maboko na likambo ngo pour ndeko na biso soit vraiment liberté parce que biso
tant que metteur en scène, tant que comédien, tout le monde est là. En tout cas, scénario on est qui mal tourné pour les lois condamner le président Saïsaï. Bon, maman est dans un flou. Il y a un moment où il y a toute la permission, il y a marche pour déposer mémo pas ministre de la justice. Il y a une permission par Konzamboka, Kimbuta. So, tu permission après ça, on a quatre là-bas, on a réponse. J'ai dit ne marche pas ministre de la justice. Je suis bon à Samba, mais baton makamate meza lokuta sambite bochemba momutu na place anengwana. Aza responsable bana famille bandofo batikeli banda bima po aibelote. C'est une façon de lui témoigner notre solidarité d'abord, premièrement, parce que nous ne sommes pas la justice, nous ne pouvons non plus en aucun cas influencer notre justice. Mais c'est d'abord témoigner à ça et qu'on ne peut pas le laisser seul, parce qu'apparemment, étant les artistes, tout le monde a un scénario on est salé bien parce que tout ça là bas scénario. Alors tu es par moi bas scénario non, ce que biso artiste au milieu ça là tu as un scénario maramon ils avaient bien consulté. Yango Tozo Luka n'ont pas influencé les autorités, mais comme on a banqué, bah aider que la justice soit faite. C'est ce qu'on demande. Non, juste quand il pour mambo pas Yandri Kimbuta pour tout le monde a clarté. Pourquoi pas bien qu'à pour fan d'habitude monde entier va comprendre la vérité que ils ont monté. Au moins bien il y a un monde qui jusque là depuis papa côté prison a osambaté et puis la fille na famille naé jusque là peut ba au monde anaté. Or que a peur des enfants. Aza na ba contrat mso a signé qui na ba société msusu biso tout na kinto yebike mutakoma plus que ça ba publicité belé contrat belé c'est président Saïsaï et azana ba contrat msou soit signé il faut à réaliser na ba contrat wana et ndé ba fanti na prison ba osambisa été et le roté la fille ba omona na te pour ba samba pour azala libérer ya on moto yelelo a wana justice na pas Yandri Kimbuta po aba mekepe kolandela biso mam o batia e asamba azala libérer bien na biso to se sous na répondre pour ba fanatique na biso nyonso ya monde entier ba comprendre que ils ont monté. Voilà, faire Nabiso peut-être auto au monde en lelo. Bon, normalement, comment on a maman ils ont passé. Nous sommes des artistes. Tant aux arabes artistes, tous ces petits arabes, tu te dis karamas. Lelo peut-être un peu koibo. Bisolit n'a pas comme tout bundasiko pour te dénoncer partout. Oh, bah comme ça là, bah fausse affaire. Parce que ils ont qu'à viol. Moutou a quoi a risqué viner na qu'à viol à zati. Alors moutou peut quoi encourager moutou que qu'il est violé, tout ça va violer de gono ou se penango, on comprend. Et moutou mo jamais quoi continue. Mais le problème c'est quoi? Quand il y a viol et comme peut le roi à faire moroshida. Bato comme ko sangana ba ko yo ko ate masa o mikola comme na mom ke comme ko évoluer made to monteler moi j'ai ba sangani o muto a violé tellement so ba accuser mutu ba wela ka toujours ko kanga mutu le temps ba vérifier pour ba preuve ils ont fait ça le roi ba si avantage mon ils sont artistes comme ma peine école monte place ba fille ba c'est benoît orli to c'est pas non de garantie venir à ce trop quand sa photo ba inviter à biso pe na ba palais na ba anniversaire na ba fête ni na ba restaurant quand tout le monde artiste to c'est pas est-ce que vous passez journée mon abisso des fois tout ça là oui mais tant yo quand sa photo tant yo va na bateau na restaurant après lobby nango et comment nini bref au tala ko to zaki boye ozaki boye mutu mo ako soutenir viol la zate mais le problème c'est que tant mutu asali yango te faut ko dénoncer yango faut ko kanga bato wana o ba komi ko mener ba je wana ke ko kosela ka bato makambo ke o te a violer ça grave né ma réputation personnalité à ça si yango moni to ye lelo awa papa na biso andeki mbuta pour aller numéro 1 en ville tu reçois autorisation pour jeudi to dans la marche alors marche j'aime surtout to sala ngo to dans la besoin comme oh landa bo beta film bo sala bo on to le kango na voix moko normal tu es aussi autorisation na biso allez jeudi to sali marche j'aime to ti na ministère de justice yango moni le to awa yango jamais dans tokomona mona moko ya 16 ans ba violé avec 5 mibali. Sur 5 mibali on peut sentir pendant que mibali. Est-ce que moi on a ndenga za na position là. Ah aux la bonne ça dure eza c'est apena ba koseline de konabiso. Alors pour na biso ça pena que non ba libérer noko azala libanda a continuer boulot naé a boko la bana naé.
Voilà quoi. Ouais, mais tu dis dans 2 ou 3 jours comme ça, bah, bimzai, tu évident. Wana boyoki maintenant na minute na justice akati makambo na eti. Wana toyoka makambo ya balabala pour le binga la zaki na prison. Hier na zaki na prison ba changer pavillon comme na pavillon 8. Tozaki to développer ki bani. Mais na minute so nanu justice akati makambo na ngote yango moto otika memo ba bimse parce que za innocent na logique et ya batu moko ba derrière makambo wana. Batuna ba derrière pour na faire kokoma na makambo tina suka justice sali musala na ye bala kisaba samba pena mwana wana ifalo ba banani baza derrière sima na epo ba koseli mwana mai problème quoi. Voilà. Merci Shoga, la présence na bino. Bon toyaki poto na mokonzi to mekano ko solo na. Po makambo obiso pe to mona ngo clarté banda kala mutafandi azo samba te eloko te. Déjà que ezo makeno aza innocent. Mais tout le monde a non mutu azo sambaté et loko izate on tout le monde en clarté aza makambo fois ça la zone foyer na il faut ba bimisa ye a samba so esi ba kati makambo wana. Et tant que femme et tant que maman ni rigolo par rapport à viol et à nos fission c'est. Et tant que femme action o eza viol eza ya malamu te. Mais ce qui te bito la na réalité il y a histoire ndenge zo pesa ma ba cause na ba prévo bazo pesa eza tangible te tolingi toyaki pa mukonzi batala no likambo ana ba meka kolandela ngo vraiment na ndenge ya sincérité parce que mutu aza na famille na ye aza na bana na ye ana mwasi na ye il est coincé quelque part ole asala musala na ye to ebite nanya ole sele bana na roboko la ye famille na ye yango toyaki kutana na mukonzi ameka kotala no problème ndeko na biso. Merci. Le bébé papa, il y a problème. Ah oui, l'ilobeko kozangate. Tozan a besoin vraiment de continuer à s'impliquer dans le Likambo Oyo. Ceux qui vraiment collègues Nabiso Saïsaya coupable, justice c'est ça là, Msanango. Mais le cas jusque là, dossier na ezaka vide, ba preuve ezo zanangote, ba meka coacher la biso ina no libanda. Quand ndenge batunya surtout tozolo ba ça père de famille ça ba contrat na il faut respecter et tout Moussa Nabiso peut tout ça que zo benge pe libanda, ba meka coacher ina no libanda après ba continuer ba enquête. S'il s'avère que aza coupable quelque part, ba yesu ba zuye, ba continuer sous na prison ngopo akoki mana été. Mais kokanga mutu bongo sans suite, pourtant dossier na eza vite donc. Désolé. Eh ben voilà, no comment, bolandi bino mondenge ba artiste ba lobby donc ça solidarité ça je suis fiston ça toujours à l'attaque Congo promo sera là pour nous faire bino plaisir dossier ça ndenge zo kindi avec les artistes Congo promo peut toujours na simawana Charlie Kanga to kabwana ne loko dodane kota na kati ya Congo promo tv.net pourtant bozo zapper bomoni promo star avec Junior derrière ce Totelemi Total na gauche Total na droite en tout cas conquérant Zate Junior dia se frappe toujours mais Charlie Kanga to kabwana le skone loko vous pouvez continuer à Nairobi donc des fois tes filles moyennes internet pour motiver pour là-bas où on est là aïe Italie Congo Promo TV number 1 de tous les sites internet Promo TV Congo Promo TV Ozamba lobie na nyakoboya Bambola Congo Promo